occasion yangoyo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui azo dans le dossier mukanda te tozo mona ba vidéo ndenge zo leka ona kozola mukanda na makambo to kata ki pe koto anat koto to relaxa mais c'est les juges côté là mais c'est les juges sont mon ango mukanda da batinda ko tumbola ka batu po mukanda zo na sima batu te ya punga zo neti ngai déjà be mbila yebinga mukanda ni zo na sima nanga nga mukanda nini wo zo na sima nanga olingozo mukanda na muto badega bololanga mbila ko boya yebi so non so zo mukanda na sima mona moso makamuni sama be kolanda yo ngande moto mabeti boko yebi amote ya to tapoter live to a bloquer ngala zo se la bino kuna 1 million de j'aime yaya 1 million de j'aime Bosé Bella 1 million de j'aime et ça les kambuka et coquille dans votre démarrer pour ça vraiment bloquer un peu de partage 1 million de j'aime s'il vous plaît un peu de partage ah non donc bana ya bato bazo finga awa butu mo itongo poko bazo matala miniature baza bana te na koyebisa mais c'est les juges koyeba mais c'est les juges fa yeba makambo moi de 23 ans oya mon kola sala ka vie na yaza na ndaku na chez elle mais bazo finga innocent bata sali bino lo côté mais maman et moi na natril ko finga moi na mutute tous en France hein les juges ils sont pas des bêtes hein les polices ils sont pas des bêtes hein bon ebika ko ndoko bebe sa ba réputation ya batu mais bino ba réputation pour la juge oyeba nyonso juge ba tendeni yo ka se muto la muto grimace juge yo ka so li muto juge grimace ba finga tete ba ko finga et ça si konga na kende bongo piken yo soko yo finginga po toujours nga muto abandaka po yo muto bandaki nga maganga na tanga ki komono ne mission mais na finga ki yote et ça game ndeko to mesala ko sala ba game yo tanga ka komono nga ba juge bayebi on travaille nous na nous juge pas tala ka se muto boyebo d'abord que no funda ba pas mbila est-ce que vous réfléchir mbila tuni bino te ka se muto na tala na ba photo boza ba bourrique parce que photo ko bima mbila ko yo so ko ba kuneke to yebanité bongo ngana yo na photo na fête une tozo sala nini kabiso makambe bimela biso kuna na commissariat boyebi police elle a bien étudié l'école elle a beaucoup de bagues police elle a la bague même police ils ont dépassé les bagues plus bagues bah comment la bague 56 57 les polices bien intelligents vous voyez pas tous les policiers sont bien intelligents très intelligents les polices quand tu mens policier comme ça il va voir que tu mens demande à moi c'est moi qui parle là-bas. Quand les polices te demandent des questions comme ça, il y en a le bon temps à l'ingala, pour ils ont bloqué les gablins. Bah ouais, il faut vraiment m'excuser les Français. Je vais m'excuser parce que quand je parle français, les lèvres ça bègue aussi, tu vois. J'aime bien parler français pour les gens qui écoutent, mais ça bègue aussi les lèvres. Je vais faire comment? Parce que mes français c'est tengama, hein, mes français c'est pas bien. Bon ben il y a qui borrent le news, vient rien de vérité moi la vie. Chantal Bol et ma page Yaga. Tous les pages on a yébité ba Congo lengi banane on a yébité na pesi bino mbote boya to suki wana. Qu'est-ce qui se passe en fait? La police ici de France, la police beaucoup étudié, beaucoup allé à l'école, beaucoup assis dans les bancs de l'école, les policiers français et les policiers belges. Les avocats français, l'avocat belge beaucoup étudié. Les juges français, les juges belges beaucoup étudié, ils connaissent leurs lois parce que ils ont sacrifié leur vie d'aller à l'école pour cette droit. Personne ne va faire peur à personne ici.
On est à pays des lois. C'est toi qui as commencé. C'est toi, on va te condamner. C'est comme ça. Je vais expliquer à messieurs les juges et messieurs les polices. On ne travaille pas. Quand on vient en réseaux sociaux, c'est moi qui donne les conseils. C'est moi que je vends le thé. C'est moi que je vends les poudres. Pour traiter les santé des gens. Et je donne l'information. C'est moi. Toi, tu fais quoi? Rien. Tu cites seulement les gens. Parle les vies des gens. Demande de l'argent à tout le monde. Fais comme ça. Il y a des virements qui... Hey! Tu veux te condamner chez la police? Parce que toi, tu es voleuse, c'est pas moi. Toi, tu es brutale. Tu insultes les gens pour te donner l'argent. Moi, je n'insulte pas les gens pour me donner l'argent. Tu détruis les vies des gens. Quand on dit détruire les vies des gens, toi, tu détruis les vies des gens. Moi aussi, je détruis les vies des gens. Nous tous, on travaille ici. On détruit les vies des gens. Toi, tu viens seulement parler. C'est ça que je vais expliquer les messieurs les polices. On détruit les vies des gens. Malgré elle est venue que oh, nous. Non, elle ment. C'est son travail. Nous, on fait ça. Maintenant, elle vient ici pour chercher les papiers dans ma tête. Non, dans ma tête, tu ne peux pas prendre les papiers. Parce que c'est elle qui l'a commencé. Et pas juge Zaka, c'est toi qui l'as commencé. Parce que c'est toi qui l'as commencé. Il y a des témoins. Il y a beaucoup de témoins. Les pétitions, qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Si on va demander les témoins, Yaya, tu vas échouer. Il y a beaucoup de témoins, Yaya. Même ma fille, elle est témoin. Même Trévis, il est témoin. Vous le citez Trévis tout le temps. On a même des captures d'écran quand des gens qui m'insultent mes enfants. Des gens dans ton groupe là, tes petits enfants là, tes meilleurs amis, quand ils m'insultent mes enfants de mineurs, quand ils m'insultent mes enfants qui sont de pétasses, d'enfants abandonnés, qui m'insultent mes enfants, c'est toi, tu es derrière eux. C'est toi la combinaison. On a la capture d'écran, comment tu as rentré quand ils ont commencé à insulter mes enfants, qui fait monter mes enfants en miniature. On a des captures d'écran. Nous, on est des sous-marins. On te fait les captures d'écran quand tu as rentré le combinaison, quand tu as commencé de rigoler. Chez les juges, tu sais que c'est condamné. Chez les juges, quand ils insultent les enfants des gens, comme tu es là, c'est toi qui l'envoies les gens là qui citent les enfants des gens. Ah, puis toi, tu es là aussi, tu commandes, tu rigoles. Je fais capture d'écran. Tu sais pas, c'est condamné. Demande-moi, c'est moi qui parle à la police. C'est condamné. Tu es complice. Tu sais pas les complices qui vont en prison. Tu connais pas les complices qui vont en prison. Toi, tu sais pas. Tu es complice. Et puis c'est toi qui diriges. Et c'est toi qui commandes. Ton bataillon puis venir insulter mes enfants. C'est toi. Et toi-même, tu insultes mes enfants, c'est des bâtards. Et chez les juges, tu sais aussi c'est condamné. Tu sais pas. Nous, on peut discuter. Toi, je vais te taper. Comme nous, le Congolais, on l'aime bien de la guerre. Je vais te taper, je vais te faire ça. Toi, tu vas voir. Mais on ne fait pas. C'est les games, mais c'est les juges. On insulte, elle m'insulte, moi je le insulte. Si je vois m'insulter comme ça, je vais plus haut. Je le tape les matières, les matières. Ta! Des bordures, mais c'est les juges. Nous, on a des bordures. Quand on tape les bordures, mais c'est les juges. Si quelqu'un n'est pas solide, elle n'arrive pas à dormir. Parce qu'on a pété les bordures. Mais elle aussi, elle avait tapé les bordures. Mais moi, je dors bien. Parce que je l'ai habitué avec les bordures. Mais elle, cet écart-là, il n'arrive pas à bordir. Il n'y a pas de tête. Mais elle vient seulement chercher les problèmes avec les gens. C'est toi qui as commencé. Chez les juges, c'est toi qui as commencé. C'est toi. Police française n'aime pas les gens qui commencent les gens. Moi, je connais les lois. Police française n'aime pas. Quand quelqu'un t'insulte comme ça, ou quelqu'un veut te taper, va à la police. Si tu tapes quelqu'un sur la route, c'est toi qui as commencé. C'est comme ça. Tu penses que tu vas faire peur à moi? Tu ne peux pas faire mes pères à moi. Pourquoi toi, tu vas faire peur à moi? De quel sens? Je t'ai tapé, je t'ai menacé. Et si je venais chez toi, j'étais catalapota? Moi, j'étais catalapota? Non. Qu'est-ce qu'il y a, madame? On insultait. Elle m'a insulté. Moi, je l'ai vraiment insulté, monsieur le juge. Mais elle n'arrivait pas à supporter des douleurs. Moi, je supportais des douleurs, mais elle n'arrive pas à supporter des douleurs. C'est pour cela qu'elle venait vous voir. C'est son travail, elle le fait depuis. Depuis au Congo, depuis elle était partie à l'États-Unis, les États-Unis s'était refoulé. Il a fait encore notre papier, les rata là. Il y a les dossiers. Chien, excuse-moi. Il est quelle heure là? 10 heures.
Donc ta fille, c'est elle la reine de la France, la reine de Belgique, la reine de l'Europe, ta fille, c'est la reine de tout. Le moi des enfants, c'est des chiens. C'est ça qui m'avait insulté mes enfants, c'est des fils de bâtards. Tu m'avais nazo zonga na lingala po nzelanga nazo kende ya français nazo kokangote mais na police bazalaka na interprète ya français toza na interprète lingala sikanga na kenda ko samba kuna interprète azalaka donc comme interprète bazala kende ka na lingala bandeko bomonité les wesh excusez-moi parce que les français depuis j'ai commencé à parler ça nazo bégué ça bégue ya français lingi no nga na tangote to kende ka na lingala. Je vais m'excuser pour les Français, s'il vous plaît. Excuse-moi, excuse-moi. Pour les Français, j'arrive pas à défouler, déchirer. Yaya, laissez-moi déchirer dans mon langue. Laissez-moi déchirer. Laisse les Français des pays de Macron tranquilles. Je respecte les Français, mais comment je les parle là? Aujourd'hui, ça me convient plus. Ça me convient plus les matins comme ça. Je peux pas. La tête, ça chauffe pour les Français. La semier. Ah, tu n'as pas sa tenine. J'espère que ndambo na beti no comprendre. En tout cas, na yebi na mona juge. Abi na mona juge wa za kanda makasi ya mwasi. Moi kansanga munoko. Moi so ba bina kanga munoko. Na mona kaye na yebi. Oya yope to rospo. Ah, ça poto bonti na convocation yé. Ah ba ki marate. Ah ba sala kanga ngana na sana sika ko ki mate. Nga pays na nga yangoyo na kola awa na bota bana awa nga na vanda kana ko kufa awa. Ki sasa Bon na sala ba kema ko voyager. Si bon na kende ki sasa na kende ko lukani na koli kuna te. Moi ma pays c'est là. Nga na koli na France na yebi na nga ki sasa te na yebi kuna te. Na yebi kale to banda ko kola na makamsu mais vie na nga na passer vie na vivre boy. Awa na poto. Donc, moi, en français. Donc, ça non, ça même pas 4 ans. Non, ça même pas 2 mois. Donc, moi, je suis la reine Elisabeth. Moi, je suis très important pour les cabana nyonso. Hein? Moi, je suis un gâteau, à soubaka millénaire, à sekaka bijoux, à la diamant. Moi, je suis bongo bando bazo finga butu moi ba matana miniature yemo mo kontina bango lokolo combinaison azo que ne ko koma yaya nazana ba capture d'écran oya yo mundela lingaka bongo mundela nda lingaka bongo avanga na pété mundela lingaka bongo qu'est-ce qui s'est passé talandenga ba tchelinga bana na ba miniature la meuf yemo ko personne azana azo commenter na sala ko de capture d'écran ya tongo oza complice parce que yom toujours tinda bango ba finga bana nanga ba matira bango na miniature po yo oza complice do bana nanga ne bazo finga bango bongo baza bana te ba mama ba congolais baza bana te ba papa ba congolais donc mwana moko nde mutaza mwana aleki bano yo na valeur donc il y a un carnet de santé o yanga za na carnet de santé te donc mwana na za na mama na tata yanga na za mwana zanga tata na mama o bazo finga te yabo tika lukuta ba hypocrite ya botika ba ikupokiti nandoze la yemo ya mundenge alia mundenge yemoko afina ki bana nga ba batard alia mundenge afina ki bana nga ba batard asa mo lenga na yaki ko tumbare mundenge bobenga afina ki bana nae na finga ki bana nete na toucher te pona yebisa ki no toucher moi na mutu te na toucher pe mama mutu te mais yanga ba finga ki ndenge nini bino bolie ngando bolie bangando bosisi ko ngando le bogangi bozoganga nini bozoganga ba fingi mona mutu nini kaka ndenge basalika eloko wana kaka mutu mo pa lobe azokende ko protéger parce que bino bokangi batu bazoboma mwana bolobi ke batu bakoboma mwana mais mutu fa kende la police fa kende ko protéger mais
problème na ngai na ke police ba classe bezako muto ko bangisa muto azate bino bokasi bino boyebo sala likamba police kenga na bosa likamba police te non nous tous on connaît la police ngako tu dabonga kenda ko signer tous les jours na semaine lundi ti dimanche kana kenda ko signer so na ke lundi ti dimanche na kete beba kanga makila nga prison ngako tu na kenda ko na sora na bonjour ma yeba nanga ça fait so ki 6 ans ngo bana makambo na biso o les kanzamba ko sunga biso ko sila to kenda ka commissariat to kenda ko prêter Dieu ko expliquer mutunini ponga Chantal bobimisa ngana bomaka batu ngana zokisaka batu yangwana likamuke bokomana kene ngana yebisaki bino awa mutake commissariat te bondima kinga na yebisaki bino awa mutake de police te peselenga ko finga na to finga na to ba video finga muninga muninga finga bokenda ko lukani na police kayanga la sarabina bo poli boza batu moko boza na mutu solidité boza batu moko ba ko loba papa boza na gueule boza basa bo bimama kila vraiment ya tete yo boza baso ba kotisa bino bana le mususu boza baso ba kotisa bino bana na ba chio po oza na esprit zate mais ngata ma ba kotanga mwana te na lala vraiment wangata mobala zwi liboma wangata 9 mois wangata 9 mois wangata 9 mois lisusu wangata 4-9 mois yango mutu ezalaka solide ta bofinga mwana nanga baba yo te za condamné batu no bafingelinga mwana yo kanisi nini eko kende pas juge te ndem to yebi police yom to yebi police ya na monde ya butu olingolo la kisango za danger na buki no mapeka na monde ya butu po kanganga ndoki feke yo za ndoki to loka ngana yo bongo so prophète na mnoka nginga ndoki seke yo poza ndoki bongo prophète na bino pona ko délivrer ngate so dizanga na ndoki o comprendre na monde ya butu na buki yo na buki na monde ya butu na buki ya babena monde ya butu mapeka zate ayefi na monde moi na buki ngoko dominer ngate moi je suis pas les ozonga la domination ndenge police a omona ba photo to kangana na feti non police a omona kangana to benga na téléphone nyoso ana yebite bo yebite nyoso na e sala carole po yo lobi ole msu bato yo na yebi bango te bazo finga nga ba wele lingai boy te police a omona ngana to za na relaxer to solo la to benga na ba belle sœur yo tu prends les gens pour qui ozo police bouffon Benin police ça na makambo ne bele na France fa ba bongisa ba immigrés ba ko bebisa ba français mais c'est vous les migrants vous venez détruire le pays des gens c'est vous les migrants. Ouais, na mboka batu loi eza bozo me malwa na bandenge no kasa loi eza loi ya Kisasa. Ici c'est pas le Kisasa, ici c'est l'Europe. Nous tous on a vécu, on a grandi, on respecte les lois. Parce que les problèmes que bandana ya poto na kota bolo côté je respecte les lois. Quand na buzoba ba koti sanga ba kosela ngape makambo linga pe ko river bongote. Yango na kota bongo benga nga bongo bungela ngeke. Ya za sa senga za fia sa sete. Nga za fina za très bonne et trop bien trop gentil. Na bonne cœur. Nga za na cœur ya osala mutu mabete nga Chantal. Ngala kendera ona funda ba na commissariat te banda makambo banda yone muteboso na okefunda na commissariat na okepoto plainte les lezande yo so na silisela ngabe vendredi na okeporter plainte kasi yo chenga kuna na kunini obike ngana zo boma na oboma na okepoto plainte la bo finga na abattoir yo finga bana batu combien yo chamo na kamado obike ndoki soka za pa bo mais kana to obike ba boma mwana kufa ebe le episode so na ka oui na boma mwana na kindoki tolo barangoti ezelo ka sika ezelo ka sika lo ka ya soma yo mona yo de la reine Elisabeth oboti mwana moko za trop recherché a trop valer ko le kabana nyos te azane ka mwana normal ya normal soko to longole sinap normal lisusu ya batu musuku bana bakitoko ya bapembo tala mwana sala ko la poupée yo sala ko la poupée taza mwana normal longola ka sinap total normal et lokote mwana normal c'est un enfant c'est un ange. On mérite ma bêtise, non? Mais même toujours quelqu'un ma bêtise. Ngam na tinde ko taba chauffage belé moi na moto, c'est pas moi. Et c'est na ngaité. Ngana ko peso conseil o boy qui conseil ko pesa nga conseil té. Ngana ko peso conseil. Yo mo zo ngo bo maman na ko be ba maman. Yo mo zo tout fait. Wete moi na bana ba kufra na tufuma. Yo mo ko kufra na tufuma chauffage. O ya bien ngote. Ngam na tinde ko tama na bilamba ba parachute. Bilamba ya soki xi sika mali les ala neige nyo sezali mundela ko yeba bata crèche ba yeba na mundi awa tozana bilamba ba climat soko yo yeba kate tozana 4 saisons climat za le lamba nango ya moi je suis grandi ici en Europe ya je respecte les lois climat za la saison hein et ça les lamba nango ba latela yo latisi mo le lamba bato bakendanga na neige kuna na xi soki na xi et c'est comme ça la patinoire moi nazoka mali les approches Chantal et ça ngaïté là on me mara moi na caméra et là c'est ngam na so comme maman na caméra ou bien bato bazo côté là yo
Et ça sonne yo. Comment qu'on vivre bon, on vit par moi, on fait quoi dans la carte biliale, il y a biloko tout son gars, il a problème dans ngaïté. Ngana za rasona ça la caméra musa na moi na ngaïté tindi ka toujours moi na. Va là-bas parce que c'est ma vie. C'est mon choix. Je veux pas que mon fils abîme la caméra de la caméra la lingité. Pendant ça mutu ya keba ya. Na lingi na ngate. Yo so ko moi na rabero bimisa moi na caméra za moi na yo. En plus, na bato bozolo bo mwana na eta bota za mwana na yemoko. Boto ko beta na mama baku moko ya mutubo kende gauche droite c'est sa fille. Abota mwana eza ya ye. Abota c'est sa fille. Boto ko kende même ndaka tazo mwana ya mutentele mwana non, ngam na zo confirmer le mwana na ye. Eza ka mwana ne. Po mama moko linga teke. Azwa mwana na ye, ataku ndeko ngwa linga ndeko ngwa makasa zo mwana na pesa ndeko ne ala sakina ba video bongo, ataku pona ba matala na kenda ka bongo non, mama na so linga bongo te. Eza ka mwana na ye bota. Bino bato bozala biloba lo beleka bino bozolo ba makambo ba sentiment moi te mwana na ye mwana ya ni mutu simbisa ye mwana ni mutu kabela ye mwana ni mutu lokota ye mwana c'est sa fille mwana na ye d'abord tiki na todi kambo mwana na ye te mwana na ye mema zemi na ye libumu na ye ka sumbi mwana na ye c'est sa fille ngam na tinda koleta mwana no pyjama ba x ngaite ngam na tinda ka mwana no ozala kana na caméra bango ti 1h du matin c'est pas moi c'est problème na ngaite. Ngana funa mutu na commissariat te. Ngabela linga mabe na mutu te. Ponga moko baboto langa mwana. E riva pa nga. Ngamo kan personne vandia. Ngaba boto laka. Ngale te baboto li moko batiki moko te sérieux à l'époque baboto la de. Yaya na leki de bakenda. Ngana mela masanga na ville ngate même mukolo wana na mela masanga. Pozo comprendre pour nous autres bête nos histoires, te non bête les bino pété. Pese bo intéressé pété. Pour bo solo bo pesete. Ngaba boto langa bana. Ngaba boto langa mwana moko 6 ans na mwana 2 ans bakenda. Eza mabe. Mais yo moko. Yo kati ba social tsa ba moni ba biloko na ndi mwana zo lela moto. Yo bi mundele te. Tu connais pas ngaite. Oh, abota mwana. Botika biloba loba yaya. Ngezate pona yina, ngakuna yina ka batute. Ezate petana pona tiena liste rouge, pas na liste rouge petana. Petana makanga respect na sala elokote. Aluka problème na sala elokote. Ngabe mamna commissariat na funda motute. Zemi ezalaka ya zwa zemi. Na kenda na simba libumu. Na babishi soki bibisha soki babishi. Otika kobeta na mabako. Abota mwana na ye. Mwana za mwana ni ayeteke po na zane bwe na za la jalunga za na jalwa motute. Et elle était pour cause les likambo non moi na wana bomona kana mema wana mwana na ye zemi ate kota kina chiyo ate kota kina nenge nini a mema zemi na ye po yepe mutali boso ba kota zemi na chiyo te ba kota ka pe bino so zemi na chiyo so mo complication mais zemi bébé na ye a mema 9 mois ne bino bo mema ki aboti ayoki pe douleur wana ya soma mwana na akembi pe mwana na ye oui ayebi douleur a passer mwana aye bien si c'est sa fille. Mais si vous avez des douleurs à passer à moi, si vous avez des balistiques en combinaison avec moto, c'est un problème. Vous avez des bakou pamba. Vous avez des simbi moi, des kabela moi, des saté. Et moi le bon dans ces carnabis, en tout cas les gens ils sont des bourriques. Les gens ils réfléchissent passer sa fille. Ba defi ça été, ba simbela été, asimbela ka motuté, ba yokana na maman motu, ba yokana na maman moko te boyeke, o mwana na le peso mbongo na fin di mwana la kisaka ye mwana ya na ye non, c'est sa fille. Zemi vraiment bon, aboti pe na libuma akembi pe mwana. Ya, boke pona lati sexy na kola. Ya! Mwana na ye bi douleur à mwana. D'abord betaka libakote. Tapotelenga live ici vous pouvez nous déclarer. Banda to banda ki 1 million de j'aime tozo kokate. Allez dans une pause. 1 million de j'aime. Bande ko nozo teka bate na ngai. Bate za 45 ans maman kondisa libumu papa dimisa libumu. Maman kondisa mi pende nazo c'est 1 million de j'aime pour na silisa. Kondisa libumu ya nazo teka ba poudre ya batachoko. Ba poudre ya batachoko. Yaya, bokate la nga koto s'il vous plaît. Bo tapoter 1 minute bokate la nga beta bordure. Koto bo za lever bokate la nga bordure zoya.
bordure eza ya bokatela ngai ya bordure moko ezoya awa siko bokate sikoyo balobi kibokolo news aza yaki bo ya news yaki bokolo aza wapi ya ba news aza wapi rando verite mwana wapi bango baza wapi bango baza bandoke kozala za wana bazomona na te yaki bo bokatela nga koto bandeko kolala kolamuka na lamuki be telefone iPhone ekufi kibogolo news katela nga koto ya new yaki bogolo na peso mbote na anglais hello yaba news yaki bogolo kata koto bazawa rando verite mwana verite za wapi ma page musuba komaka motema mabe menga mama parani aza motema malamu boyamba kaka eyinda kaka na pesi yombote pe muluba de lix na pesi yombote sans rancune bopesa position na lobby boy na lobaki muto commander ba page c'est les pages qui commandent c'est les pages qui décident na lobby boss belanga koto ya ki bogolo news na lobby be kolala kolamuka na lamu na tonga téléphone iPhone ekufi ba lobby boss abeda chou ya ki bogolo news o loko boss abeda chou Bossa beda chou, iPhone et Koufi, iPhone 14 Pro Max. Nana besoin iPhone 15, talaga yo. Bossa beda chou, respect. Ouais, ça y a un message à boss ya beda chou, qui borolo news tous les pages. Oh, pour la boss beda chou, boss, moi na sala sou musale zate. Société zo kende na kokufa téléphone et iPhone et Koufi, société ça commence à tomber à cause des téléphones. C'était arrivé aujourd'hui le matin, c'est à boda chou. C'était arrivé aujourd'hui le matin. Nous on travaille sur les réseaux sociaux, nous on travaille pour vous, nous on travaille pour ces communautés, on travaille pour la vie et pour le monde entier. Mais dans d'autres surprises le matin, pendant le balai français, il y a un mundele, il y a un poste au pays, mais faut que je parle français. Les téléphones s'étaient éclatés aujourd'hui matin, boss à Bedachou. Les téléphones aujourd'hui, ça me quittait, ça me laissait, il est mort. Donc j'ai pas d'autre choix. C'est pour cela que je viens chez Boss à Bedachou. Si tu peux me rejoindre les trucs de téléphone, je vais enterrer mon téléphone là qui est mort, iPhone 14 Pro Max. Je vais enterrer, il est mort. Je cherche les nouveaux bébés pour travailler dans notre communauté de société. Merci Boss à Bedachou. Et merci à maman Denise. Lol. Dans on a dit solo, bandeko. Abota moi na ye. Merci na Kiborolo News, merci na tous les pages et na kaka muluba de lix rendre vérité moi na Chantal Bola. Na lobby merci. Moi na bota moi na ye. Boke na komi tout samarte. Oh moi na basala ki yeboy. Moi na ba defa ya mutu mo linga te sacrifier moi na ne ba lakisa yebo na ba butu na ba minuit. A def saka moi na ne likola mbongo ya yo saka na muchopo yo kabibi kaku. Yo saka na muchopo yo kabola ka mama na moi hein. Toi vous jouez avec ça. Kabola ba bota te moi je rigole, c'est sa fille. Na simba libumu na simba zemi. Zemi wana bozo ba ya silicone ya plastique, ezala plastique te. Ezala zemi on zamba pesa ka batu zemi ya mwana ya bébé inge. Zemi ya plastique te o mwana bébé bo tiko susa ka mutu. Bo mwana ata ko kana tata na ina mama na yazana batria mama na papa na. Vous voyez pas? Vous êtes des aveugles hein? Vous êtes des tonneaux quoi, tonneaux, c'est sa fille. Merci. Awa ezate ke mutu azobanga mutu aba non. Bana batu bazo fingama awa. Bazo fingama. Bana bo la sabiso nini? Ke bino de bazo solide. Bino de bazo nini? Bana bazo fingama butu mo itongo poko sutu ya ngai. Baba na ko fingela nga bana na ba matala ba miniature. Mundenge azokoma mundenge za na capture d'écran. Mbila lingaka bongo la ba memela mbila ba video azofinga bana matala miniature. Na yebisi mbila bi yem tatindeki bana ba finga nga. La mbila bozo na preuve yango la c'est preuve dans la kisi siko commentaire no. Kasi commissariat kenda bongo. Yo yebi note. Après ba maman on a solo na bino bozo ba maman ya ba mundenge bozo la très attention. Yeba maman nyoso solo na na vie. Oza maman mundenge ozala na enregistrement. Nga téléphone nanga enregistraka mutu nyoso sauf personne. Mais na bimisaka ba enregistrement te. Biso bata media to ba téléphone nyoso na enregistrement ta na WhatsApp eza na enregistrement. Même WhatsApp nanga na enregistrement. Ou bien na okabela ngambon, ou bien na senga yombon, ou bien beta via foyer na yo. Ou bien sala yebaka nyoso eza na enregistrement. Siko nga bien na bimisa ba enregistrement mutute. Nazo zela kaka na yo ka mama mo na likambo. Nazo zona na yo ka kaka boy. Na bandi mkola bokanga mo amabe. Ponga na enregistrement. Téléphone est automatique na enregistrement. Pas besoin d'avoir ta média. Tout le monde ko benwa menacer yo fait kota. Mais
Et koki kobima jamais wana règle numéro 1 à paradis. Jamais na kobima sa voix mutu na mukili. Jamais na vie. Pour mona bande ba internet e banda ti lelo non na régissa mututé. Mais bango ba régissa ngai, ben ko tia ba voix msinanga ngai. Na zala kana pe na bango mais na sala ngote po anini. Na sala ngote po mukile ki mangai te. Po mukile banga ngai te. Po mukile boya ko solo na nga na téléphone te. Ya on a sala kangote. Na sala kangote. Mais boya banga na régissa même WhatsApp na ngeza na enregistrement. So bino boyebite eza na mode WhatsApp ba régissa. Na régissa ka mutu nyoso sauf personne au kota kana. Na mobali oyo nanga. Na bana nanga soki babenga baleka kana ba enregistrement. Na ba assistant social. Na o poli bango tu baza na enregistrement. Eza automatique na sala ngo. Po on sait jamais. Mais na sala ngote pona ko bimisa on pona montu. Na swana kina na swana kana batebela. Na bana ba enregistrement bon pona bimisité. Pourquoi la bimicité? Pourquoi la bimicité? Yemo ko mundenge na zapena enregistrement na yete. Po ya wanga na ka benga ngate ke pa kutana na mutenten na kotanga kombote. Na zana ngo na ko sala ngote. Eza genre na ngate. Je suis pas méchante dans ce point là. Non. Non 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 non. Ngazara cœur ouvert. Oyo fingi nga pe na fingi yo. Nga na memanga batu na police te. Nga na portaka mutu plainte te. Oza mutu boso na ke porter plainte yo na makambo tu na ke tikizala yo. Po bateau na benga la sanga ke bango baza danger bango ba yebi loi non. Mutu aza osu ya loi azate. Nzambe likolo loi na se. Même maman na tata na o. Baza likolo l'état te toujours l'état za na o. Pour ceux qui basala ka l'état te me bazo bomana. Yango l'état basala nzambe likolo l'état na se. Ngana mema mutu jamais na commissariat. Bomoni ba événement nyonso le ka ba funda ngai basala na portana ba tu plainte te. Naza l'esprit te o chokanga la porter mutu plainte. Nzamba zo talanga. Naza nga l'esprit te na porter mutu plainte. Na ko sala la msoumet en courante. Est-ce que la police n'est pas protéger? Pour naza na ba koko ba yebisanga na ko sala mutu mwindu mabete na ko porter mutu plainte cité mais yo na ko sala yo ba koko ba bifana kende ko sala na sala ngote na sala ba rando ya danger ya bana batu ba finga ma bana biso ba rando tout so sala ya kala ba finga bana batu ba bizengi ba finga bana batu ba normal ba finga bana batu mabe donc batu wana bazaki bana te donc mwana moko comme to sumba gâteau l'internet ka mwana mutu mo to sumba gâteau mwana mo pasa na danger te ana ka loka bana na biso nyonso mwana mutu mo sumba gâteau azate. Ma maman bozo côté la moi na batu sur internet bana batu bozo emili c'est que ba maman te donc bino boza capable même bana na bino moko ya ndako so ba bisi bino kaba bana na bino pona onera mwana na donc bino bo sala ngo nazo tuna bino ba maman oboyoki ko commenter bozo ba bozo matana ba planel mwana te na fingi mwana chanter la tele ko finga mwana mundenge te na tika ko finga te bona sanga capture d'écran o ezo la sanga la finga gi mwana mundenge mwana wa sumbaka gâteau bona sanga bachake kaka filtre masumbaka gâteau bon laksanga vidéo ezo laksanga na fingi mwana mundenge bon laksanga vidéo ezo laksanga fingi mama mundenge mais tata mundenge fo fingama tata mundenge na yaya mundenge fo ba fingama ponga bazo finga bana nanga tata mundenge afinga mangutu bien te be pigeon de zoya selo kaka mama mundenge aweza mutabangi mututa kimi mutazate soki mama mundenge ya beti bordir ngapela ko yana beteli bordir bomona ke mutako kima zate mutako banga na avocat zate mutako banga police zate to na pays de loi ezate ke yo zo ko finga yo ba chikote mama mundenge soko yo beti bordir ngapela na beteli bordir de laksi mutako banga mutazate vous comprenez maman mundenge c'est comme ça soko yo beti no bordir te ngapela ko beti lo bordir te mutu sa makambo nae le problème que yo za la magambo sala to finga ka batu mais ngale problème que ngano différence ngana teka kana teka depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe conféter 7 ans ya Bellevue TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey, keyo, oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini
Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sala mignonne bokolia mo zero. Lo bezala kina 10 52 yo bokolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.